bamisu na kobeta bino oyoki mpo bagarde corps nakobeta mpenza bino kobeta mpo na yesu ngai delile cité ngai na force ya nzoto o matete ni obuna bitumba otikala na misiki te boyo bambule bato mpo nani yango tokomi mikolo toka mike mikolo nyonso kaka moïse nous sommes foutus de toutes ces choses là kobeta mpenza bino kobeta mpo na yesu dimanche oyo seri moso obimi dimanche oyo est-ce que tokoki kotala baspectacle na bango soki tona bacompte rendre na biso tokoki kotia yango na chere te yo mpe marcelo obimami na makambo ya bato yo mpe marcelo olekisaka na yo ok marcelo ozolekisa mina kolekisa tozondimbeyo me yo ozolekisa kolekisa oza mpe brésil oza congolais te zonga na brésil kuna est-ce que oyebike mbi akomi na esprit ya poutine mbi omoni mbi wana aza walio bazokisa akomi na esprit ya poutine akobeta partout missile mbi akozonga nsima te yo mpo ozolekisa likama bato ozokota kokota mpo na nini baweleli break mwasi baweleli break okana marcelo bazokufela ezali nini break mwasi ambi abotani mwana asambelaki pa marcelo c'est ça le conflit et puis bazala na baniomiti basi yango yango bino bolembaka te lelo oza na awa lelo ozali awa lelo yango bafumangani ya bino esala ndenge nini tobenga mokwege awa to ndenge nini nakini parce que conflit yango wana moïse aloba vérité ozoka conflit yango na marcelo yango wana il faut nzambe akanga esinga monene libanga monene abwaka ene bale parce que mais eto moya nzambe azotulisa bana bato batetela batika Francis katika soki mate ya koloba te atika ça il n'est pas ressemblé azai moto yo Jean 10 azopanda kati na bato ozomona soko bali mwasi motetela ozotulisa bango ibadi baboya bango oni boyi makambo mabeme bozosaka lokumu mpo nani papa naki kanda kata émission Mike eloko ebomi wana ezali motakalisation afrolé otobengi AVC azali piégé mais soka la piégé na mayele te papa fimba beti moi ça liboso pe moi c'est une femme mariée tel qui commettent de telles choses ni vont prendre le nom de ciel ezala Mike ezala tata oyo bango tout bana bato ya kozika na moto baotina kibandi na bango baotina njobi na bamakembiste bazongi na ekobiste yango moni bazo papa ekomi na soni ça veut dire dimanche c'est libre musala alors bato on va diminuer bato bazonga na catholique mais bango nde bato tosila te ce sont les charlatans bana magie na biloko na bango bandimi tout babloka bango na monde des esprits attends la vidéo bakoselaka bango Mike, Moïse, se repentir dans Joël chapitre 2, verset 12. Se repentir sincèrement. Ce qui était Baliwa. Nous avons les lots. Mike Kalambaye. Moïse, est-ce que comment Bakenda mais ça, c'est quoi ça, monsieur? Église, reconnaissance Kimyate pour les individus, c'est la Kimyate. ONG Avenir pour tous, APT en sigle. Nous vous présentons le service de nos boutiques online. Nous avons une boutique aide alimentaire et une autre boutique Easy Cash Turquie Prix de Gros. Dans notre boutique Easy Cash Turquie Prix de Gros, nous vous donnons la possibilité de faire vos commandes en ligne. Nous fonctionnons avec beaucoup de boutiques qui vendent des habits en Turquie au prix de gros. C'est pour vous faciliter de faire vos commandes au niveau de Turquie au prix de gros. Ça ne sert à rien de prendre le visa pour aller acheter les habits en Turquie. Vous pouvez donc commander à partir de notre boutique Easy Cash partout où vous y serez et ce sera le même prix et dans peu de temps, vous recevrez votre commande. Pour faire vos commandes, allez-y sur notre site web. Tapez www.easycashinternational.com. Vous trouverez les catalogues de nos articles comme habits, chaussures, etc. et tout ce dont vous avez besoin. Ensuite, vous pouvez nous contacter à partir de nos coordonnées. Pour la boutique aide alimentaire, vous pouvez acheter des aliments pour vos familles à Kinshasa. Et l'ONG Avenir pour tous effectuera la livraison à domicile, sans condition et en toute sécurité, partout dans la ville de Kinshasa. Pour passer la commande de provisions pour vos familles, tapez www.avenirpourtouscongo.com. Vous trouverez toutes sortes d'aliments qu'on vend à Kinshasa, comme poulet, riz, farine de maïs, huile, etc. Faites votre choix d'aliments, ensuite passez au paiement. Utilisez votre carte de début
ou Mastercard ou encore PayPal. Au moment de paiement, mettez l'adresse du bénéficiaire du colis à Kinshasa ou en Angola. Vous allez recevoir une notification de votre commande par votre courriel électronique. L'avenir pour tous effectuera la livraison au dit endroit. Vous pouvez aussi envoyer de l'argent pour vos familles, vos proches, ainsi que les orphelins, en Angola ou en RDC. Pour tous vos transferts d'argent ainsi que les donations, veuillez visiter notre site web. Tapez www.avenirpourtouscongo.org. Vous trouverez une note technique qui vous permettra de créer un compte pour faire vos transferts d'argent ainsi que les donations. Et bien voilà, Turquie nakati ya Kinshasa, solution ya Congolais et Mounani. Nakati ya avenir pour tous. On est dans la easy cash. Mais ici, même prix de gros ya Turquie et ça pas besoin de billets, non plus de visa. Saint-Valentin eye ko vibre makasi chez Jongade Ngandantaba oyo ezali capitale ya ambiance awa na kati ya Paris isika oyo moto nyonso azali koya pona ko se détendre kitoko pona Saint-Valentin oyo boyebake chez Jongade Ngandantaba bacheli bino 3 jours ya ambiance pona ko fêter Saint-Valentin. Ça va chauffer. Vendredi 18 février 2022 bokozwa Suzuki Luzubu 4x4 double office oyo akobini sabino joli kitoko na barumba pe na badance ya mikolo yo na niveau ya 2 fois te oza kolia oza kopina oza kosepela Saint-Valentin. Pe samedi 19 février 2022 bokozwa Cianel Alligator et les autres bakosepeli sabino na musique kitoko po awa irataka nango te. Pe dimanche 20 février 2022 sombela suka bisanga bokozwa Emile Alias de Mingongo, la voix qui cloche et le mona wenge musica. Poussa la tofanda, ça va chauffer et cause la somme à niveau à 2 fois te. Pour ce Djonga Denga Dantaba, 3 jours il y a Saint-Valentin et cause la somme. Adresse Zaka Kasemoko, 12e rue, puis Dixme, 94 310 Orly. Topé Obengi, na numéro de téléphone Oyo, 063 54 75 181. Oza Mobimba, chez Djonga Denga Nantaba, Yangonde zali capitale y ambiance awa na kati ya Paris. Non, c'est trop fort. Ba supporter bagangi. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Site FM Moko, Afrique Info avec Frank Semai, Yandankala, Twende. X-Bass Marandura Frank Semai. Chers amis fidèles internautes, bonjour, bienvenue sur Africa Info, bon début des semaines à chacun et à tous. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux, branchés à ces instants et surtout merci pour votre fidélité et confiance que vous accordez à notre modeste personne. Aujourd'hui, nous avons encore le réel plaisir de recevoir pour la 1e fois l'homme du moment, le prophète Ngefa. En tout cas, c'est le chouchou de la diaspora. Mingi. Ici, quand vous de billet, la rabisso, la peuple, raison pour laquelle les lois ont mis les sous sur le plateau Oyo, parce qu'il y a à boire et à manger aujourd'hui dans l'église corps du Christ. Marambuza Kolomadiou de la chair, ça laisse à désirer. Et tout ça, la peine qui est au communauté. Alors, prophète Ngefa, bonjour. Bonjour, Ndeko Frank Nzambi Apambulayo. Amen. Attends, il y a des passages, mais la côte passage est dans Konangai. Et là, tout ça se passe. Vraiment. Frank. Santé d'abord, ça va pas tout banda. Mais santé na Congo va santé ndeni santé courant na kate mais na kate peuple li a kate auto ça pas non hein tant ça émission sur la coupe électrogène pour l'émission on ça dit $100 pour son carburant. Alors les pays ne marchent pas, il faut dire la vérité. Ngai na lo bakabo sembo soki mboka ezotambola so ndoko mboka za na kao ezana kao mais petit à petit l'oiseau construction alors to komona elo ekoleka mais to bondela na muke pour to data na tike émission maboko na yo ya ngapita kos na yo d'après ça so boyance science intelligence to lo bakaka o dépana yo yawe na tiki ba diaspora maboko na bango ba lesa kabiso apambola kabiso so bango bazui ekote pa na biso to bengani milimo nyonso ya mabe ya Poutine kende musika na Congo démocratique pesa bolingo
sagesse, science, intelligence. Ba pasteur ba siko bunga nzela yawe simba bango bazonga po ete esambe simone na nzambe za katna. Banda na biso botsukisa na biso akomona tata pe na mwana na molimo santu. Amen. Amen. Prophète va te bandana transmettre ba félicitations oyo bandeko ibela à travers le monde avec la commission na yo par rapport à l'émission précédente. Aux qui fara na prophète Denis Lessi. Merci beaucoup parce que de comment ka benga les États-Unis d'Amérique avait papa avec Moussa Nzanda ko sala ndenge ni na yeba ba verset bino na habité na pe na na temps autant la Bible était pas Moussa ile kanga be tani ngo zwinga na komika kabo ça dit quoi ils allaient don don on a allé pour na ko fortifier bana na Nzambe ba kende carrément te ne te zo betela ko mongo sikoyo. Mais ça dit quoi? C'est le Saint-Esprit qui nous a renouvelé. Nous sommes là pour défendre la République démocratique du Congo. Merci Mingi. Le cola, il y a des sponsors. Comment on a passé beaucoup de temps? Parce que tant que Mike, Frank, a bien dit deux leaders, j'ai dit c'est coûtant, carburant, quelque chose à manger, c'est coûtant. Pourquoi soutenir? Mon gars, ce qui est bon, sponsor à Bimi. So ka benga de laisser faire parce que mboko ezozik qui s'en est bien. Alors pourquoi lobby na tango zo sambela a lobby molimo Poutine et comme na mboka Congo. Bon, molimo Poutine parce que Poutine est révolutionnaire. Un grand révolutionnaire mais Poutine est sauveur de l'humanité. Parce que tu vas comprendre de Poutine mabé. À moi c'est toi c'est de lobby Dieu ne fait rien sans toutefois répéter que la servité. To yebaki makambo ko bimana monde. Tout le monde a ba mort, tout le monde a ba bombe, ba avion, na ba vision. Ça dit quoi? Quelque chose déjà qu'on se prépare dans la carte monde. To bande ko loba. Hein, pour un bateau, on t'a repéré sa paix sur les Zambie. Alors, Poutine a été révolutionnaire. Grâce à Poutine, c'est sauvé l'humanité dans le bas qui a. Est-ce que vous avez non, ba dépôt, oyo, il y a ba biochimie, il y a tostique, États-Unis, France, pour la Ukraine. On va créer le troisième coronavirus le plus puissant. Oh, nous sommes 7 milliards sur la 500. 7 milliards de 500 batika. Les lois Poutine a sauvé l'humanité. Mais si vous avez parce que la révolution, pas de retour de Bengana. Alors, sauver le monde. Justement. Les lois dépôt à Kangiango, na produits chimiques très sophistiqués. Il a sauvé, mais côté Moussito dans la résistance, il y a des Ukrainiens. Attends quelque chose, ma belle Nabiso. Attends un mètre que l'on voit, c'est que. Attends un mètre que l'on voit, c'est un comportement qu'il faut adopter, mais dans le bon sens et surtout dans la positivité que ça là vraiment bien. Prophète n'a bien dit aux des passages. Oui. Dans la façon dont qui tu en as parce que il y a les lots église de la moto. Tous ceux qui n'ont pas awa, je crois vendredi ou jeudi. Tu peux ma souris à vidéo à Moïse Bialoba qui tout le monde azana qui vraiment clair comme Maya source. Bisonioso na population na bandeko balandaka biso balaba ke en tout cas maloba wana ils ont s'adresser na pasteur Mike Kalambai na organisation ya majambo donc to so laki alors lelo ndenge makambo za kokende osomo déjà guerre wana te Kalambai na Moïse zo continuer comme tanzete bon ndeko la autre émission na chaîne muso munene kola yo oui j'ai risqué de pleurer ba personne ba vidéo wana. Il faut dire la vérité que les pasteurs ont échoué de leur mission. Il faut dire la vérité. Tu as échoué dans la mission d'un bâtiment. La mission d'un bâtiment, c'est Hébreux 12 et 14, chercher la paix avec tout ça, laquelle personne ne peut voir. Mais il n'y a pas la paix dans l'église de Dieu. Et paix, moi, ils ont dans l'église de catholique et paix, protestant paix, orthodoxe paix, musulman paix, kaka na binzambe nzambe oyo. Ndesika paix. Boni misanga paix. Pourquoi? Motalingi gloire, leadership ndezoboma makambo nyonso, mais l'honneur la gloire revient à Dieu. Oyebi na leli makasi. Nangi ko ba lelo ko mbango ete. Ba Moïse mi et de la Mike Kalambai, ce ne sont pas modèles. Très bien. Ce qui n'a qu'à un angle prophétique, c'est le terroriste spirituel.
baye mpona koterroriser église oyo eza na problème déjà. D'accord. Ok. Mais baye koapporter quelque chose te. Lelo nakei na Moïse Mbie nakobaya Moïse Mbie. eloko ozomona Moïse Mbie c'est l'arrogance et l'orgueil. Oyo 1 Pierre chapitre 5 verset 7. Non. Bato bazoluka mutu na ye ezali bato ya Betel, bansi ya Betel, ba pasteur ya Betel parce que a changé combo na lobaki popo ngina loba ndenge nini. Bazali na tribunal a changé combo ya cité Betel a comme si Siloé. Radio Sentinelle alongo ya comme radio Siloé. Or que Moïse a sombaki radio wana te. Papa na sombaki ta mbongo ya ba église. Il faut comprendre loko wana. Donc une église va tongi wana. Moïse a tongi église te. Quand ils ont pas la trique silhouette, ils ont pas colombongo batabi. Non. Non, bongo ezalaki. Attention, basi so ba côté l'église, basi ni baza bandumba. Et bandumba so kozui basi na église quoi 80 100 ndumba obiki. Parce que bango basaka ba biloko na bango bazo mbongo. Et puis quoi Moïse abalate mingi ba kana pona ni. Ko luka Moïse bala. Ozomona c'est ça le problème. Makolo Moïse ko bala, église na yoka. Basi tu ba okende. Ozomona problème ezali wana. Et ça pour un problème songolo de trop que matrano. Mais tango Moïse alobi majabu apato comme nini wana mazab ezali toyokana kité esprit mon côté tout cela misalo ezaki bien oui merci à Dieu parce que Bible besoin de toute façon Amos 3:3 bato ba kotamba te so ba yokana te ba kabwana. OK okabwa ina ba ozui passe au personne na moninga Mike Kalamba c'est ton ami. Que dit la Bible na esika oyo na kati na esika oyo Bible c'est Jean 13 12 34. Je vous laisse le nouveau commandement, aimez-vous les uns les autres. Tango ya monaki Mike à côté na moi pour tout. À côté na mabe. Et là comme Moïse pas un homme de Dieu, monsieur, la Bible est trop claire. Hein? Malachie chapitre 3 verset 19 18. Vous verrez la différence. Ceux qui servent de ceux qui ne servent pas. La Bible est trop claire, monsieur. Hein? Moi, de commis organisé. Au moins, on a monté ça en classe, mais attends, on a commis licencié. Pour nous, à ça qui a monté, à quoi il y a en matière 18 verset 20. Quand on a monté ça, il m'a dit, à Bengi, à Sololi. Ceux qui ont eximité, à Bengi, à Bengi, ceux qui ont eximité, à Bengi, à la télévision, il n'a pas fait ça. Hein? Directement, toi, tu passes. Cher les haïtiens, hein? Ceux qui vont donner compte rendre la biso toko tia ngo na cherté, hein? Parce que na corps na biso oyo monsieur, tous en accord âme esprit. Ozomona, nzambe pa pesi biso na kati ya corps na biso. Ay ko pesa biso trois capacités ya minen, intelligence, science et la science et la sagesse. Bilo quoi six facteurs. Alors il faut montrer raisonner. Si on a 4 églises, on a 3 parties, on a par vie. Là, ata papa yemba, ata jibe ko beta kuna. Et ko tala bisote pour église monsieur aliawa, mais ba fait ça ma beta musique. On a lié et c'est ka bana na nzambe ba yaka, ba vanda ka po ba yoka ainsi dit l'Éternel. Peut-être on a lié très saint, au sacrificateur le la Moïse Mbi à vanda. Bwana okolobaka si kombo ya Jésus, ko lakisa bato makambo ezoya. Mais ça va secret allié très saint, c'est blasphème contre Saint-Esprit, alors péché est impardonnable. Et puis deux, quelle que soit ma belle monsieur, que dit la parole du Seigneur? Par un proverbe, 12 verset 10, la haine excite les querelles, oui, et l'amour couvre toutes les fautes. Mais ce que ça dit, il peut les pardonner. La lame a déjà abîmé ma belle. Mais moi je vous dis, Madjabou n'est pas mauvais. Madjabou est loko moko. Oh bah ça est d'ailleurs les osunga, gêne. Et puis couple wana. Jamais ba mbele ba ngonzembe. Le couple kaka nani ya Zambi. Madjabou n'est pas mauvais. Bangonde mabe. Ce sont des moutons noirs, les makembistes, les njobistes, les makikistes. N'est pas c'est la mission ba koti pour ba suyer Madjabou. Alors ba suyer Madjabou. Madjabou n'a rien à faire. Oui. Madjabou mabe toyokani tokamati sika dossier na pesi na maki ndeko na ngai c'est la pesi na ndeko na maki quand même pour pas solo là mais ce que va comme na ba difficulté pour nani ba weleli break moi si ba weleli break o kana masero ba zo kufela ezali nini break ba
parce que bizarre papa tu sais c'est non bizarre l'inabiso ezali d'unité tous à la Timothée chapitre 1 verset 7 un homme de Dieu doit être irréprochable conduite à malamu il doit marcher conformément à la volonté de Dieu alors lui n'a pas fait ça à comme côté et comme il dimanche c'est lui monsieur Bimi dimanche est-ce que tu as un spectacle na bango ou bien bana na nzambe bazokoyoka parole de vie mokili ezali pota hein omoni ete na Moïse batika mazabu wa bato na Kalambai moto malamu azate fait des oiseaux de même plumage mais na kene malembe ko malade abongo mati oye bela ko sala kati nango hein na moni ba vidéo mo batindeli ngao c'est très grave papa tokotika oye bi Ephésiens 5 on a dit condamner tous les effets du diable mais asa kazali piéger mais so kala piéger na ma il était papa hein fimba beti moi ça liboso pe moi c'est une femme mariée alors elle dit Galates 5 verset 19 ça la chair sont manifestés tokotika ndenge nini hein balobi yango impureté hein écobiste magie querelle l'envie discussion excès de table tels qui commettent de telles choses n'iront point dans le nom de Dieu ezala maike ezala tataoyo bango tout bala bato ya kozika na moto ça dit quoi ba musicien otikala na musique te ba mbouler bato porani ya moto ko miko ka maike miko so kaka moi nous sommes foutus de toutes ces choses là miko lonos maike bakenda parce qu'il fait des tiens ouais bango ça montre quoi ba pona maki na musala ou mais ils sont le programme na comme si bango pas pasteur regarde les conséquences parce que bazali affermité ba otina ki bandi na bango ba otina njobi na ba makembiste bazongi na ekobiste yango moni bazo papa ekomi na son ça veut dire ba dimanche c'est libre musala alors ba to on va diminuer ba to na catholique ba to na protestant na église na église le long mona moto sur église présente parce qu'on a assez avec les moutons noirs ouais mais sur dans Matthieu 23 verset 1 faites accueillir ceux qui sont faibles de la foi, ne discutez pas leurs opinions. Dans mon pasteur, à comme côté il y a na chair moninga nae. Mal répète dans la roya. À côté il y a peine na na chair na marque na ye. Sikoyo église nzambi bozoti yango wapi. Tant on a qui ba image ya Mike na civière, na monier maladie, bazoki na ba côté na ambulance. Itaki musala na nzambi sala ki ondele. Non, ngai na yebi nzambi abomi Moïse akobikisa moto te. Aucun homme sur la terre ou soit na Moïse. Il est omnipotent, omniscient, omniprésent. Il est beauté à la miséricordie, mais il faut faire beaucoup d'attention avec Dieu. Abomaki mukili ya Noé, mai ba nourrissant ba kufaki. O ba mukarité, Dieu c'est ceci. Mike eloko bomi wana ezali motakalisation. Akufi na nte azali, il est malade. Nabi akufite, eloko bomi ko lingala ko. Lingala akufite. Voilà. Affolé, otobengi AVC, mais avec la grâce de Dieu qu'est-ce que je peux dire, monsieur? Proverbe 24, verset 20. Le bonheur ne se trouve pas dans les maisons des méchants. Ce sont les méchants. Il n'y a pas de bonheur. Malgré Bazu Bambong, Bantama Mitouka, Bandaka Malili, Bazana Kimiate. Alors, tant qu'on a Mike et Lokwana, Naiko, quoi y a dans le directement? Dans le lobby, na Galate 6, verset 5. Chacun portera son propre charge. Alors, on a Galate 5, dans 7, c'est que l'homme aura semé, il moissonnera, Maïke, Moïse, se repentir dans Joël chapitre 2, verset 12. Se repentir sincèrement, ce qui était Baliwa, parce que toi c'est trop. Maïke Kalambaye, Moïse, est-ce que comment Bakenda, c'est quoi ça, monsieur? Église, on va dire qu'il n'y a pas d'individu, papa, tu as 10 personnes, 15 personnes d'église. Tu as une église de 100, 200 personnes. Ah, tu as l'embi bango. Hein? Mais bango, on doit tous la terre. Ce sont les charlatans. Il faut savoir que Jean 5, verset 19, nous sommes les enfants de Dieu. Il faut savoir que le monde entier se possède des diables. Malgré tout cela, bandimi tout va bloquer bango. Ok. Dans le monde des esprits. Attends la vidéo, c'est la kabango. Yo mon dimozo kanga. Yo va nous financer mbongo na yo. Bible zo bisangai. Jacques chapitre 2 verset 9. Celui qui fait la favorisme
Dieu vous considère comme un agresseur. Vous êtes des agresseurs. Parce que quand tu vois ma belle contre le fait étranger, Bible et perception d'Ingisa, Namukana, na Ephésiens 5:11 est condamné. Quand vous ne condamnez pas, vous autres qui avez fait salement, Yaba été. Romains 14, verset 10. Tu seras jugé et tu seras puni sévèrement par les colères de Dieu. Parce que ce moment, que Moïse Mbi, il y a des belé. Parce que le temps de moni, on dirait athée, mais moi, quand des mati, avant de s'adresser au pasteur Marcelo. Il semble, entre guillemets, que pasteur Marcelo, mais les gens ont compris qu'il s'adressait au pasteur Marcelo. Quelque part, vous montrez que moi, on a bino, parce que papa Emmanuel Mbi a tiré la bino yé na maboko. Nga tchaki maboko. Yo tchaki maboko. Ba bengana pe Denis. Ba bengana. Yo mo ba bengana Denis. Ah, mon groupe a maboko. Ah mais oui, bango bato ba santo, c'est comme moi na comme na libé bindeni. Deutéronome 28 verset 28. Quand tu n'écoutes pas la voix de Dieu, ton Dieu, Dieu vous envoie l'esprit d'égarement, personne ne peut vous aider. Ça, c'est l'esprit d'égarement. Les gens ne peuvent pas comprendre. Nzambe a fouli mon limo égarement. Otobengi ya pulumbe. Mon limo ya yiki qui me pela noué. Écoutez-les, bango. Maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Moïse a compte à retraite à Sola qui n'est pas papa Kelani. Ah bon? Azonga et pas papa Barouti. Ce sont les modèles. Ponga ya kondimate. Yo akoyate babonde la pona mobeta kabilo mingi na ba télévision akoyane abongo amati osuma teza moi yezo azokanga bazo jalousie mingi te bako jalousie ndenge azana problème na kambo ya église na bango akotsa majabu bato te majabu bato za innocent ba ya kotsa soko majabu papa ndako ya vandi zena bisayo monsieur Frank na ebe mission na yo bato balanda ko na bébé na libumu afunga libumu ma bien Frank moto mwana na ko pardon jamais vu ça dit quoi tanga tayi comme majabu ndako ya vandi majabu ndia che mituka ba benzo atambo yango minene c'est majabu qui l'a donné mais tamba yemba majabu mais na so biso sérieux majabu parce que à moi c'est trop bato ba kabwana et quand je prends 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14 à 15. Il n'a pas la raison de ténèbres et la lumière. Il y a bimi les mains, bango babimi ténèbres. Pourquoi donc ça qui biloko na bango te? Kozwa total te. Fala donc ça yango. To ni meke tozo ba cadeau belé. Azwa ba cadeau belé, cadeau mi tukana banda ko ya fani nango. Il faut dire la vérité. Oyebi Jean 8:44 le père de mensonge c'est le diable. Un homme de Dieu doit parler la vérité de la part du Seigneur. Hein papa? Quand un pasteur ne pose 10 000 personnes, si on attend 5 personnes, tu marches avec la crainte de Dieu, tu es grand. Hein? Lélo, tu m'as dit quoi? Kozua à l'obate. Mais quand donc ça, ça m'a dit, ça dit quoi? Bangonyo, so bazali batu ya pulumbe. Ba esprit ya ngotobobo ya mopotu pe bengi moboleya. Ya pelengendu plus. Ba kobiste, banjobiste et puis makikiste. Alors, Bible 4 biso, Hébreux 4 verset 3, nzambe misimongo polele. Aza modèle te na ina makalambai pona ko baby ça ba baby ça likambo ya majabu ya bato bazali innocent. Na pesa conseil na majabu. À la prochaine fois. Pour eloko yo, on va vous soutenir. Parce qu'ils ont produit quelque chose, bah talent baso bima. Obi bakanda na bango. Ya Moïse na Mai. Ba mi c'est tout chrétien ba kima jonga na majabu. Église kaba, là je suis dans la musicien, ba ngoto ba kene kuna. So ba ngura drummer za te moteta. Da je bisa na l'église wanga. Bakina na majabu ba kima. Si ba Moïse ono ko ba baroga, alors take majabu, ale ba zote. Mais ba kima biso sote, ça de quoi? Mais est-ce que majabu est dans l'église? Majabu na église te, eza loko mo pona lokumu na Nzambe. Donc quand ba gospel, ou ba na États-Unis d'Amérique, na banani pona kokumisa œuvre na Nzambe, mais na koloba na couple pastoral majabu basa sélection malamu pour ba fingi sans embêter. Bazo banane. Hein? Ba ko pona bango na ko sélection te hein? Ba pona bato ya bien ba ko sa bango na kati wana et kozala malamu. Même si on a rebiso même Jean Koubal, il est fort. Ata musique à mokili na sambela ka ba ko même Jean Koubal ko tie wana. Hein? Alors conseil ko pesa, on a conseil ko pesa pasteur Marcelo. Bon, conseil ko pesa Marcelo ko mona tangani. Tango katangani Bible zoloba eloko yo lingi ba sala moninga te ko sala yote. Mais nayoka qui était moi si ambi ya botane moi na semble pas Marcelo, c'est ça le conflit. OK. Et puis bazana ba nyomiti basi yango. Hein? Yango bino bolemba kate. Na lobi mo
mokwege abongisa banjobi bafumangani botiti mokwege abongisa lelo za na hawa lelo za liao lelo yango bafumangani abino sala ndengeni papa na ngam mokwege kwa kuna mutu ya guerre mais on ya guerre te mais on nzambe mbo mokili oyo tobenga mokwege atondengeni lakini parce que conflit yango wana Moïse alo ba vérité ozoka conflit yango na Marcelo yango wana c'est la kanda na matete na bengé te mwana matete ça le côté te wana ba grimace akala ya l'équipe bana bumbu te surtout côté nini makala ne fin le long makala premier à l'équipe bango te papa makala ba ozo moto vivant ba kena klibiti ba kundio vivant atika bana wana ba zokisi yote mais kena klibiti ba kundio vivant kei so imana matete ya kala idingo pa bunda te asila nae apena makasi te et puis un pasteur azakwa Goliath te tango yeso ba Goliath ndeko moto ya bombani alikio na maye. Il doit faire beaucoup d'attention dans la vie. Il faut être simple comme Jésus, modèle. Oyebi souka na bango, c'est Philippiens chapitre 3 verset 19. Les fins, ça sera la perdition. Marcelo Saladini. Marcelo pour nangai, yo pe Marcelo bimam na makamba bato. Yo pe Marcelo lekisaka na yo. OK? Marcelo yo lekisaka na ko ça to ndimbi mais yo zo lekisaka ko lek. Oza be Brésil na Congolais te. Jo na Brésil kuna. Et puis na notinga kuna na kati ya Ukraine, on bunda na Poutine. Est-ce que vous avez comme l'esprit à Poutine? On a d'abord Lyon, comme l'esprit à Poutine. À quoi bête partout missile? Oh, mais il y a besoin de matin. Il y a besoin de ça. Il y a comme un bateau. On se compte encore pour l'année. Si on a besoin de conseil, il y a besoin Marcelo, l'embé sec, ma lembe, pour n'engager benga, moi non billet, au Sénégal, pardon. Parce que Zachary, à Sengi, nani pardon. À ce moment-là. Et puis, dans ma Sengi, bango pe balekisi. La Zachary les ailes baso lekisa. Au moment alors, monte koufi parce que le pardon libère. Papa likambo ezaki bona saïda etikango parce que ezo pesa matoi mabe na kati ya bana na Zambie. Yango moni Bible et biso na kati ya mokana na Philippiens chapitre 2 verset 17 à 19 soyez les imitateurs de Christ. Christ a ko pardonner azaki na batonyos. Ezate ke botonga ba immeuble ebele ya minene boza ba roga il faut boye ba ete Nzambe akosuki sabino natango moké tala conseil on appelle bango yango. Merci beaucoup boye ba Nzambe akosuki sabino natango moké. Ça c'est sur le dernier mot du prophète Ngefa, l'homme de Pelengenu. Dernier mot on appelle ça bango. Oui, l'homme de Pelengenu, on appelle Pelengenu à solo. C'est que dernier mot on appelle ça bango, si le verset biblique Galates 6 verset 3. Si quelqu'un pense être quelqu'un, il s'abuse de lui-même. Bazako s'abiser bango mo Galates 6 verset 3 batika église nzambe pe mana kimia papa ezo sa tuna soni o mo te ya ba longola ba peto na bela bombe ba peto bombe ko tuna oh azo le abi longola kuna makama bina bazo ba wana tala sikoyo ezo toucher biso to corps le prophète Francis Tatoro ibsene yep na ifon nzambe parce que c'est Jérémie 23 verset 1 à 4. Il faut Nzambe akanga singa munene libanga munene buaka ine balé parce que mais tout moi Nzambe attends Jérémie 23 verset 4 je dis mais biloko Nzambe ali moto do profaner ngai ba faux passer ba faux prophète il faut tena bango libeke munene na ko kamata libanga po ba mela mai ba ibanga Nzambe atika Francisco tika soko moni pasteur Tchoko pasteur Atie Lumumba. Yo star ngana ko comprendre on ngana kutilo moi je comprends mais mosa ina nzambe na ba keli na mutu ba star te star na biso il faut ko lata bilamba na pudeur et puis ko laxa njoto na ninga bien moi je suis là je suis star non mais bien habillé tala ninga na lati parce que na na okumu ya nzambe papa na beta ba function monsieur na beta chuna bébé chuna bébé na weekend na beta on zo tambola pona ko bater c'est ça le problème batika biloko bazo sala. Francis Batomsou va déstabiliser. Non, pas le subino mikolo papa moyen te toujours défendre Yesu. Mais Yesu yango bazo sokiseka mikolo sur le kulupse. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Yango mbalassima to kosanga la gouvernement ça la ministère il y a religion. Alors la ministère religion ana bazo ba mpaka batia biso tous na kati. Ce qui pasteur asali bozo ba yabo. Parce que Hébreux 12 verset 6 à 7 lobby boye pasteur
to mwana oyo asali bozoba il faut que mata fimbo kobeta na masoko na ye c'est la parole du Seigneur. Hébreux 12:7. Alors so le pasteur asali biloko ndenge na papa okamati ye bolongole coupé bolongole atikali vide bobete 50 fouet ai prophétie lokuta sima bozwe botie na prison soki akobima akozongela boyaoli pe bonyama wana te pour la église na Nzambe ezala sauver. Donc et puis bah c'est batétera. Quoi? Batétera. Il prend bazara. Bon, na okika papa azokumisaka batetela buna bitumba. Ayo ba sauvage. Hein? Ba sauvage. Te bangala bazandeni. Azangi matea. Azo tulisa bana bato batetela. Hein? Soka lobi mende amayele. Hein? Professeur Yao aleki mende aleki professeur Yao. Soto tangi bato chaque bekolo me baluba batanga mingi okuta bango na justice, okuta bango na médecine partout. Batika Francis Katika. Soki matea koloba te atika. Ça il n'est pas ressemblé. Azai moto yo Jean 10 azo panda kati na bato. Ozo mona so badi mwasa motetele ozo tulisa bango ibadi baboya bango. Hein? Pas sa chance la moto yoso. Même so kaza matata na njoto na musuni na molima ko za matata te parce que quand la Bible ko côté la yé à cause de la briser. C'est ça la réponse. Allez, merci beaucoup. Lui il s'appelle le prophète Ngefa. Franchement diaspora lingiye mingi. Parce que j'ai la vérité. Oui. Je suis dans la vérité. Sincèrement, voilà. Vérité ça moninga na yala la grande vérité la mokana vérité. Le prophète Ngefa continue donc à le soutenir d'une manière ou d'une autre. Hein? Spirituellement karaté, azapen a besoin ya makambo yo muto azalaka nango bosenga po alia kamela katambolaka. En tout cas, ezalaka ba commentaire te mais il faut soutien financier pe il faut et accompagner. Église n'otonga papa bana senga don ya kate Marcelo na mande fois pembe azozo. Hein? Oh tata mutu prophète na oh lumuma na mutu bazo pesa. C'est contraire, moi je ne pas comprendre. Papa n'a pas comprendre te. Hein? N'a pas comprendre te. Ah, ba marque mokebai, marque kalamba baso mbele, lopam, azo kufa ngote lo ezo do mayana mbiye ni. Ah, motema likunya na mbiye grave. Oh lopam ndako baso mbele munene te église wa. Ka bango na bango njobi nyomi titi. Mais Ngefa zo tuna. Pesa numéro téléphone. Soko ngozo ngai 00243 89 610 49 41 WhatsApp soko benga okozwanga ou bien à travers Franck Stemai. Oui, sans problème. Donc, ça on a dit le sac à ciment, ça moins de $10. Sac à ciment. Ça $10. Beaucoup sur la terre. Beaucoup sur la papa. Tu vas soutenir la vérité. Alors, merci à papa et au couple. Mukunaï Jacques. Papa Mukunaï Jackson. Nous sommes ensemble, Chantal Lumba depuis la ville de Genève. Et puis à Lausanne, nous pensons à merci pour la première dame de Lausanne. Ma vie n'a pas parents on dit loi n'enfant pas comme les autres. Tous les amis de la ville de Genève et Lausanne, nous pensons à vous. Je crois d'ici là, tu as pour que tout cela, et là nous pensons donc en Belgique, au monsieur le président Spero au sol, il y a monté maman Gisèle Matota, Alain Dinamo, l'homme aux surprises agréables, Bogart Tinapoche, il y a maman Johnny Samba Kondi, on est donc ensemble et puis je penserai à mon vieux, le grand frère. Jojo Ngonda Imeni, la taille avantageuse, boss complet, grand merci pour tout. Et puis, Diesola London City, normalement Dali Dazola, pourquoi pas penser donc au plus beau et au plus élégant de la ville de Birmingham. Lui, c'est monsieur José Moulumba, Motema Beni, Penda Moulumba, Barcelone, Noël Okito Black, des dons, les jeunes millionnaires, sans oublier donc Bande Koutou, un tout partenaire, Nabiso Nyon sur le monde entier, nous pensons à vous. Grand merci, Navi Nabiso, Motema Mapo Finini, Jules Dikando, grand merci et merci pour tous les soutiens. Prophète, nous sommes à la fin. Merci Nandenge au côté de Bisso rapidement, ça fait plaisir. Tous en Ranayo, Bisso de l'Igni, la vérité. C'est sûr que là, vous avez bien engagé. Il y a là où tu as compté la bibliothèque, plus de 50 chaînes. La Kendeki le grand journaliste et puis chaîne monnaie parmi la chaîne à Congo na bina ko na lobela et Tolembi. Tolembi. Comment vous avez bien mawa? Na ko kapsu mawa papa. Tolembi to suka ndenge nini? Ba misuna na ko beta bino hein. Oyo ki pa ba garde ko na ko beta penda bino ko beta opona Yesu. On a ça avec vous hein. Na de l'université, na la force ndoto. Oh matete ni. Obuna bitumba. Oh. Gole ta quoi qui papa David a bête qui me ponda
On est beau, il m'a bien, mais besoin de ça, le coup, mon ponani. Papa n'a qu'à kata émission. Allez, Chaton Kolo, merci beaucoup, Merveille Mampouya. Nous sommes à la fin. Borel, Messiko Siwembe. Merci beaucoup pour l'assistance. Au revoir. Tapez www.avenirpourtouscongo.com. Vous trouverez toutes sortes d'aliments qu'on vend à Kinshasa, comme poulet, riz, farine de maïs, huile, etc. Faites votre choix d'aliments, ensuite passez au paiement. Utilisez votre carte de début ou Mastercard ou encore PayPal. Au moment de paiement, mettez l'adresse du bénéficiaire du colis à Kinshasa ou en Angola. Vous allez recevoir une notification de votre commande par votre courriel électronique. L'avenir pour tous effectuera la livraison au dit endroit. Vous pouvez aussi envoyer de l'argent pour vos familles, vos proches, ainsi que les orphelins, en Angola ou en RDC. Pour tous vos transferts d'argent ainsi que les donations, veuillez visiter notre site web. Tapez www.avenirpourtouscongo.org. Vous trouverez une note technique qui vous permettra de créer un compte pour faire vos transferts d'argent ainsi que les donations. Et bien voilà, Turquie Nakati ya Kinshasa, solution et Congolais et Mounani. Nakati ya avenir pour tous. Ou la easy cash. Mais ici, même prix des gros ya Turquie et ça les pas besoin de billets, non plus de visa. Saint-Valentin eye kovibra makasi chez Jongade Ngandantaba oyo ezali capitale ya ambiance awa na kati ya Paris bisika oyo moto nyonso azali koya pona ko se détendre kitoko pona Saint-Valentin oyo boyebake chez Jongade Ngandantaba batieli bino 3 jours ya ambiance pona ko fêter Saint-Valentin. Ça va chauffer. Vendredi 18 février 2022 bokozwa Suzuki Luzubu 4x4 double office oyo akobini sabino joli kitoko na barumba pe na badance ya mikolo yo na niveau ya 2 fois te oza kolia oza kopina oza kosepela Saint-Valentin. Pe samedi 19 février 2022 bokozwa Cianel Alligator et les autres bakosepeli sabino na musique kitoko po awa irataka nango te. Pe dimanche 20 février 2022 sombela suka bisanga bokozwa Emile Alias de Mingongo, la voix qui cloche et le mona wenge musica. Poussa la tofanda, ça va chauffer et cause la somme à niveau à 2 fois te. Pour ce Djonga Dengandantaba, 3 jours ya Saint-Valentin et cause la somme. Adresse Zaka Kasemoko, 12e rue, puis Dixme, 94 310 Orly. Topé Obengi, na numéro ya téléphone Oyo, 063 54 75 181. Ozamo Bimba, chez Djonga Nantaba, Yangonde zali capitale ya ambiance awa na kati ya Paris. Non, c'est trop fort. Ba supporter bagangi. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, CTF Moko, Afrique Info avec Franck Stemai, Kiandankala. Twende.